Bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba Onyo Sobazolanda des shows d'Enar TV. Ceux qui ont pour l'andinga le lomba la liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. Au talakaba émission Nabiso. Toye libino information moko na urgence. C'est-à-dire kaka ningo zomo na misuniwana na affiché na kati ya audio oyo zoyoka. C'est-à-dire soko kiko somba misuni, quel que soit misuni ya ngombe taba n'importe. Soko moni eza na ba tache blanche, omoni ba tache wana ndenge eza wana. Soko moni ba tache blanche wana ozomona ba tie par le flèche, côté na tie ba flèche likolo ya misuni wana, c'est-à-dire misuni wana ezali na infection ya tuberculose. C'est-à-dire misuni wana eza na virus ya tuberculose. Faites attention ndeko mwasi, ndeko mobali, papa, mama. Tant ozolei sabana misuni ya keba na okende kolukaka misuni ya moins cher. Oroteka milimo abana likolo koluka moins cher. C'est-à-dire tokeba partager image au bandeko mususu pe ba mona ekozala très important. Question ezanini. On moni technologie lelo bazo sala biloko moko rapidement par les produits chimiques juste pour na ko nourrir batu na mokili. Oui, eza bien mais quelque part ba on peut ba oluka ka intérêt. C'est-à-dire par avis à koluka intérêt ba tie ba vie ya batu na danger, tu vois. Et ça, c'est ça déjà un virus. Mais pour éviter le perte, kati misuni wana rapidement on a moins cher, na shop, bazolia, bakende kokufa, bakende bela. To mona même na ba information sous Tolanda na ba France 24 awa. Et ça na maman moko azaka na zemi aliaka misuni moko be utaka na compagnie moko quelconque awa na France. Moi na libumazwaka infection, moi na botama normal te. Tant ba ko sala ba recherche ya koyeba pourquoi moi na ke kozwa anomalie na kati ya libuma mama ezana ba conservation moko mama aliaka ya ba misuni moko ezalaka ya bien te na compagnie moko ezalaka awa na France nde epesaka infection na zemi ya mama wana mwana na libumu azwaka infection mwana botama bobenga ba ondeni abotama na maladie quoi abotama normal te. Abotama azalaki malforme en fait okolo bango ndenge wana, c'est-à-dire photo ke bana babilo mususu oto okende sombaka na ba shop tango moni babilo mo ba tia en promotion parce que yo moni eza moins cher au préféré au sombela bana po balia batonda ou bien au préféré au somba po kende ko stocker na ndako. Faites attention babilo kwa moins cher wana nde zomema ba problème na bomo ya bato biloko kwa moins cher wana eza plus ba nyama moko bobie ba animaux moko be bazokufa par maladie ou bien bah moni déjà qui a ça infecté des maladies bah bomir rapidement bah rapidement na ba abattoir je ne sais pas na ba shop en moins cher pour bah tout somba rapidement à consommer, tu vois. Bah consommation rapide wana ils a bien été bah bloqué à consommer rapide. Faut faire attention yango na linga kina lecter balandi nyoswa des shows d'Enar TV. Papa maman moi na yaya tokeba tant ozokende somba misuni tala misuni bien. Kolanda kaka moins cher te ya via moins cher et kobomisa via moins cher ndezo bomisa yo kenda aka koluka kote bakata ba misuni basangisa oyeba te za quel misuni yo somba kaka voire même bat bakoma kolia pour les chiens bat bakoma kolia pour les chats, c'est-à-dire ba déchets de viande bakata ezoyeba na te ya ngombe ya soso ya nini ya ntaba ya ngulu basangisa esika moko batie moins cher vous achetez pour aller manger, ce n'est pas normal. Batie moins cher oki ko somba ngwe belé ba paquet na ba paquet oki ko stocker na congélateur poliaka ya yo kolia tiber ya yo kolia ba virus ba nyama o tozolia o ezopesa ba virus et belé sans le savoir ba misuni o tozo somba misuni ezanga kombo bakateli oka misuni belé batie na paquet moins cher yo mais minyo sokele sabana na ndako, c'est très dangereux yango to ko pesa bino flash ya misuni o ndenge ezo circuler misuni o eza plus na Europe boyebiga mamba ba shop oyo bandibu ki jour misusu ezana ba maladie bon tokoyeba pete mais toutefois quelque chose eza que non tango ke ko somba misuni yeba kotala misuni wana très bien, est-ce que ça bien conservé, est-ce que ça na ba tache te na kati ya misuni wana vérifiez bien soko moni ba tache blanche ndenge ozomona wana il faut éviter soko moni même tache blanche il faut éviter ko somba te soko moni ka misuni ezana ba anomalie ba couleur moko compliqué il faut pas acheter. Merci aux Ezalaki comme Flash et Angwana, Ezalaki Yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Ndeto Koutani, na ba émission suivante. Merci.